déjà kobongisela biso nzembo oyo eko accompagner biso tout au long ya émission na biso ya mokomwa lelo. Déjà toza koyebisa bino ete émission na biso mokomwa lelo tokolobela batu te mais tokolobela ba phénomène oyo biso tozali ko constater tout autour ya bato ena. Lelo tokolobela likambo ya Papa Paul. Papa Paul ekisolokele na Angola. Tozapete tokosala ba analyse tokolobela likambo ya Papa Paul. Ndenge tolobaka biso na émission des analyses spirituelles tofinga kate. Mais tomekaka kosala ba effort kolakisa ba fait oyo ko permettre yo na ngai to ramener conscience na biso au-delà pour na to comprendre les enjeux et makambo oyo ezali tout autour na biso. Tokolobela likambo ya Papa Paul kolakisa moi quelques éléments oyo ezali kosala biso to réfléchir l'air nyonso to luka to yeba qu'est-ce qui est caché derrière la personne de Papa Paul Kisoloke. Tokolobela pe likambo ya Papa Apo. Et enfin, tokoya kolobela likambo pe ya mama na biso Francisca Balenda. Donc, pourquoi tolobi toponi tolobela likambo ya Francisca Balenda? Pourquoi toponi tolobela likambo ya Papa Apo? Pourquoi tolobi tolobela likambo ya Papa Paul? Boko yeba yango tout au long ya émission na biso. Nde boko comprendre. Ndenge nini Nzambe a inspiré biso na émission ya lelo na ba analyse oyo tozali kosala. Ndenge nini Nzambe a inspiré biso pour ete tokoka kosala ensemble na bino ba réflexion spirituelle oyo. Pona uzala mulaite na présentation to introduction na biso to sengi tout d'abord na régie a balancer les biso nzembo oyo eko accompagner biso tout au long ya émission les analyses spirituelles ya mokomwa lelo Mingi baja